Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Nyonso, Bamesana Kolanda, Irène Masiando TV, oh Mama Bine la Kabino Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino Bafé Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nenge na Lobaka, Nzambalola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge bozelaka masolo ya mama Irène Masiando ki esalaka vraiment bien makasi. Yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Ba o nanu ba s'abonner na site yote Irène Masiando ki TV, bo s'abonner au site ya mama Bino biso to betaka masola solo a aubergine et les kakate. Ba o déjà bo s'abonner, bo partager ka masola mama Irène esalaka bien makasi tant bo s'abonner, bozo partager ezo pesa pe courage ya koyela bino ba histoire vraie pona kosonga communauté. Yango to sengaka merci na bandeko mingi basutenaka biso ndenge to bandaka na sponsor na biso officiel Betty la patronne. Moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na la patronne Betty moi so amibla vende ndako na Verchache ya kosamba ezate diaspora olingo kende Congo Kinshasa benga biso za numéro Betty la patronne o kende kovanda na appartement ya kitoko balobi na GB oko louer na prix ya bien ceux qui posa na posa ya transport azape na bakar azo louer ezo sala kaka bien makasi pona kosonga communauté bandeko nyonso bandaka biso partout nazo ebisa bino tozo sa publicité ya Toronto City pona kosomba ba place ya kitoko Toronto City VIP na Maluku na prix ya bien benga publicité ezoleka epana biso. Merci na ya meta la brésilienne na kata Birmingham ya kosamba ezate balobi mwasi kitoko pe balobi ya pembe a dekoraka Birmingham ya kosamba kutu ezate balobi ya kendaka bongo na motema to molongani na edadi na biso balobi papa na biso Jansi Bolanga mutatika teni na défaut ya ta bilamba solo bilamba bergine te balapaji to kende bongo batnos bandaka biso partout to pesi merci na papa Trésor Chou ya mama Tazi na kata Bundes balobi bonne fête na papa Trésor Chou motema ya porte-parole na biso Anastasie Vita. Merci na Kokodia Nzombo ya Simondo ya papa depuis Irlande ba bonne fête na Kokodia Nzombo pourquoi pas maman Bibi chez Mwanzambi et une BBC de moi-même. Voilà, merci beaucoup pour la patience.
confiance na fidélité na bandeko nyonso bandaka biso partout tu tozobeta masolo nazobosana te koyebisa Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton. Bonne année Naomi Mwenge de longues jambes. Voilà, merci beaucoup Ambiance Ministre Affecté TV ekenda kaboye bandeko nanga na yela kabino masolo ya solo bandeko mingi bazobenga Maman Irène, tolingaka tomona. En tout cas, vraiment, basor na batu. Kay photo bo moneza pe kangaiti. Problème si que ezani, Maman Irène ermo temps ezozate naza busy pona musala, mais na kaye masolo etondi belé. Ceux qui bozo zela kaka bo monanga seke, bokozo masolo vraiment mingité to mélangeaka kaka. Ceux qui na 8 ans na ye, bo moni moi sur le nyamunene, ceux qui pété na telebino ka photo ezape kaka ngai. Voilà, merci beaucoup. Na code mboka ya Willy Musheni. Code mondial. Voilà, Bamouré Junior sans Toso l'Arabo et ça l'Arabie bien c'est la famille. L'Arabie no masola solo mel sola mais mel bino lolo yambi ke ko sala ba vrai maman pasi makasi donc ba maman o balinga vraiment bêtise te ba kozala toucher. Tant na lobaka ba vrai maman na mona sœur na fifi tomo la japonaise maman na Irastine, vrai maman na maman Rosette Bikulu na katia Hollande. Wa zote ke la biso ba yogurt to mitung ça na problème secret za stable papa moi faiblesse sexuelle balobi benga maman Rosette Bikulu na katia Hollande okosepela. Voilà, merci beaucoup bandeko nanga biso na zobetela bino za solo moko ya pasi e uti na mboka ya maman Rosette Bikulu na katia Hollande. Nazo sola na ba mama. Na lobela kama kambo mingi a propos ya bana. Tango na lobi bana na mona ba jeune fille na biso. Likambo esali pasi nyamandeko Hollande bobondela makasi mikono Hollande mipepe na uti kotala bandeko basalaki be mission awa ya mwana moko ya mobali abomi mama na Hollande, ça fait mal. Tomoni bandeko babeti yango toyoki pare mama za okabela mobali soki mbongo soki ndenge na comprendre pena solongo te mais esali pasi parce que mwana abomi mama. Mais likambo to na susu kaka na kati Hollande esali biso pasi ezana mama moko azali femme seule azana bana mibale. Mais moi na ya liboso azana 17 ans azana problème invik long na eza tsurek la biti allemand kasi batalibanda ba comprendre te beaux années c'est non en français invik long eza tsurek azana retard ya conscience ba on conscience bano bazama ila okokate biso benga en allemand invik long eza ndeti tsurek donc azana retard ya conscience que rana même na tika ba bongo e boze isuke ina obongisa mbuki non kabo mais so benga on allemand invik long eza turek bano babota mazama ele mingi te to ke nombo na ngela ko comprendre bien azama ele ya kokokate donc problème ni écoutami na famille wana ba benga mama Irène bato ba pesi biso lisolo oyo ezali ba tata mwasi ya mwana wana oyo azana problème ya raisonnera na moi retard donc azama ele penza ya kokokate mwana mwasi mazana 17 ans ya mona ba période aza déjà mwasi munene avandaka na mama na ye papa na mama libala ekufa babota bana mibale. Problème ni batata mwasi babingi mama Irani pesa ba mama poto conseil mama azwa mobali moko mobali wana autaka Belgique akotaka Hollande bavivaka na mama ya mwana wana naza na problème ya santé ana retard ya mémoire. Problème ni eleki na ndako na bango papa wana lokola mwana wa babeza mwana kitoko azana mwa tolo mwa sima me mayele eza mingi te na moto a raisonna rapenza malamu te akenda ko de classe abano baza moins ebiki papa na koma ko simba na ye mwana na ndako bande ko bolanda lisolo bien ba papa boyoka kape mawa ça fait mal kobeta lisolo na mibali na ebite mibali penza ezalaka nini mwana azama ela kokokate ya 17 ans mwana ba période est-ce que mwana pena ko sokola comme il faut ou bien maman ne fois sokola mais papa ozolanda yango mona mobala azobima na muta liboma la na fulu donc mibali bino nzamba lola limbisa bino papa mwana mobali wana Belgique akendelaki mama akoma kuna koma kosimba mwana soki mama bimino kwa mwana ngaza maele mingi te so ba auti école na bango ye ba ya kotika kaye mama azate papa banda kosaka na mwana akosali makambo tata na mama mwana aza maele mingi te siko koto nga mwana zobete so na mituna mwana oyo aza maele mingi te soki basele makambo tata na mama akotika na ba kol nzote kozala salite ye mama na a contrôlera mwana na ete pene ya 17 ans mwana ya mwasi oyo aza na problème ya mutu ba mama pototo landa lisolo très bien na yebi ke ba vrai mama lokola ba Béatrice Lokilo na kata Londres ba kozala na kanda ya ba faux mama parce que bango vraiment ba femme de valeur Béatrice Lokilo na kata Londres respect mama zala randeti yo
mama wana akipara soki mpe mwana te toloba bongo mpo mobali asimbaka mwana asalaki makambo tata na mama mwana aza na maladi seka kosokola ne bien te to kopangusa ne bien te to batashe wana ekotikala ne mama soki amonaka te kotwana azokomprendre te bamama mpo to tokufelaka bolingo selon lisolo balobi mwana mwasi wana linga mobali na ye ya Belgique makasi asombelaki bilamba apesaka ye mbongo yango biso basi ya poto tokoma kopesa basi mbongo kosomba bilamba tosombaka sexe to tosombaka kaka bato bayebaki toza na mobali na ndako ezosala pasi biso basi ya poto tokoma kokabela mibali mbongo balinga biso ça fait mal donc eza kaka mawa tobeta lisolo mwana mwasi wana mwana bimaka na mobali ayebi te mobali asimbaka mwana nga koma ekobela bimba bouton ebele azosala bafièvre mama lobi mwana ofona kene pa docteur lobi nazwa rendez-vous nakena mwana opa médecin mbala mo mobali alobi azongi Belgique akekolanda ya makambo aza nango kuna aobenga mwasi akoya mwana mobali abima akenda Belgique bandeko bolanda lisolo bien mwana mwasi ake azopesi mwana bakisi mpo mwana nga azali mpe kokosola pesi bakisi mike calma abengi médecin abi akende semaine prochaine rendez-vous bolanda lisolo bien mwana ngo bakisi amelaki bakalma yoki mwa bien baya kozwaka ye na mutuka bano bazama ele mingi takendaka classe ntongo baye kozwa ye ke classe a partir ya classe kuna ake kosala bamalaise tango ekole ipare ebengi bazwela ye rendez-vous parce que ekole emonaki mwana batunaki mwana ngo siko na ndako na bango akomaki na caractère nini soki mama na bango ntango avai na salon mwana kobima na chambre na bango aye akangi papa mobala mama na nzoto abanda opesi babizi fo mama agangela aboni yo boye lokola mayebike mwana belaka mobala bi atika oyebika ya mpoma motu tika eza mwana nzoka mwana basala yango na papa soki mama aza te siko lokola motu mwana eza malamu tazotrouva ngo normal donc kosango na papa ata bato baza na bango mpo arizonaka ne bien te mwana evike longo ne eza tsurek donc arizonaka nde to batamsu mwana 17 ans azoresulta msu lokola mwana moya 3 ans 4 5 ans moko arizona lokola mwana 10 ans donc eza malade wana na Allemagne ezalaka mingi to mwana surtout na bana mindeli ezali bana barizonaka bien te mwana aza na malformation te mais mutu eza mwa pasi mais aza ne normal etane na ndoto physique mwana aza na forme bien mais mutu eza malamu te papa wana mwana koma kokanga ye bongo ntango mama azwaki rendez-vous akende mwana pa docteur apesaki bakalma kosukosa mwana esilaki fièvre mwana esili mwana akendaki na ekole a partir ekole bamonaki mwana bien te bakontrole mwana batuni mwana baquestion oko eza ekole na mwa bacomprendre ke eloko moko eza kati ya nzoto ya mwana bamemaki babengaki médecin na bango batraitaka bango kuna bamonaki mwana oyo ndire bazosimba ye bika mindele bazalaka mpe ndenge baki kosala mwana contrôle baki kutaki mwana wana babimaki pa na mibali et puis bakuti mwana ngo aza na retard mwana aza mpa moto aza na retard docteur azali kosala bafièvre mwana wana azalaki na zemi bandeko na nga ezalaki pasi ezalaki somo ndenge batamosi balobi mwana mobali wana akima abandaki koya lisusu te ya monaki lokola aza na Belgique asukisi makambo andi koluke amona na kasute soit disant kenda Congo ndenge balobaki me bobosana te bapapa awa toza na Europe mwana wana ntango basali bamoni ezemba ebengi mama na ekomaki procédure molai nana asimbaki mobala mama me mwana moto azoloba me lokola mayele eza mingi te moyebi okwaka na mwana yango mpe eza te bana nzambe bolanda mibali baza ndenge ntango tolobaka Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga makambo eleki na Hollande makambo asoni mwana mobali ozobima na mama ozolanda mwana ya mwasi oyo aza na problème ya motu siko nga mwana mitu na mwana bila ya motu mwana mobali alandaki nini alandaki sima alandaki tolo po batata mosi pe mwana nga deforma mwa tolo peneza mwa minene mwa sima pe na mwana kama tama ile mingi te nto tonka mwa jar 40 mwana mbali wana akima ndenga loba kenda Belgique ta mama bakyo kenda mwana hôpital accompagner déjà ke bako découvrir que touchaka mwana akimelela tango ba mwana za na zemi zalaki pasi mwana za pa motu babengaki papa na bango tant papa na bango ye mwana ba docteur babi non moi ba touchaka ye na ndako parce que akosola miena ba chicha na ye na ba madame na bango ba yebi etana ye ke mama epesaki ke basolaki na famille papa pase décidaki balongola mwana ngo zemi lokola pe ezalaki zemi moko ezalaki nango ya basemaine balongolaki mwana ngo zemi me mbila azwaki dossier wana baobligeaki mwasi apesa identité mwasi azalaki na choix te apesaki identité ya mobali mwasi yango mobenga mobali azoyamba so mwasi na telefone te abloke mwasi bolanda lisolo mwana mwasi wana alongwa banda Hollande parakenda ti Belgique esika mobali avandaka akuta mobali te
benga camarade ya makamanda babe azate ayebisaki nga kovoyage lobi nde toza bakendaki Congo komela kaka na WhatsApp mwana mwasi bandi kokomela likango nde na WhatsApp ayaka na ndako ne alalaka kuna kutu biloko mwana babiso etikali na kati ya ndako ya mwana mwasi wana Hollande mwana mobali wana abloka mwasi wana alobisaka ete makambo nyonso tozoloba elekaki na mois d'août balongolaki mwana zemi na mois d'août oyo tozali 2022 me batata mwasi ya mwana babengi balobi mwana mobali wana nzoka akendaki mpe na Congo akimaki retourne kaka na Belgique ndenge kaka ba Hollandais bazwaki dossier na bakangi na aéroport na minute ozabe mwana mbali wana basali bango ba examen eza ye pena muta bande ko violer mwana wana batie mwana mbali wana na boloko bande ko bolanda lisolo bakangi mwana mbali wana makambo elekaki na mois d'août akimaki akendaki Congo auti kozonga mto bakangi mwana mobali wana ya mwana ba papa boyo kaka na yebaka te mibali ozana mama bozolala mbetu moko ozokende kosimba mwana na chambre bana ezalaka koloka toki ndoki ezalaka kokende ko découvrir ko changer longi ko changer li dusu to ezalaka nini ba papa yango mobalo bakangi na boloko po violer aza mobalo baningani ba violer pe na kati ya boloko kone sika zali ba beta e parce que ça vraiment vrai tout pena vrai yuma vrai jo soka koti boloko en fait mobalo bakangi po beti kula ayibi mbongo boloko ya bie yangwana osali no mabe me na préféré mutabeta kula yiba mbongo pendant na souci ya kobonga na vie bakanga ye mwana bala koti boloko pa viola ki boloko abuzo babaninga na mibali ba violer pe kuna na kati et pe si pasi ya mwana conseil na ba mama nyonso ya monde entier ba femme sel boza na bana avant ya kozwa mobalo kota na ndako foko yeba ye malamu mais tokende pai tozongi pai basio ba divorce na vie baza pe na toi ko refaire vie na bango bazwa mibali mususu bino nde mibali bozo yaka na vie ya batu boza na kindoki webi ko bebisa ba vie ya batu pour ceux qui obito condamné ba mama ngani ba femme celle qui avokota mobali fotala e malamu mutu moko tayaka pa mutu na debi ala kiseki naza mabe bayaka kaka ketoza malamu lokola toza batu soko lingana mbali sika akoya te kala soki naza voyou na betaka na yibaka na senga kambo na linga kolamba te akoya ka chérie je t'aime babolinge bele yo piso kokoti na sentiment bosali masolo yango to senga na ba papa ya monde entier ba femme sel baza na posa kozwa mibali babokola pe bana mais tozo kuta na mibali mo bosa biso bambala suka tango ye na ndako lingi mama papa ata yo moko penza monsieur komo tala susu mwana ya mwasi mwana ngo paza na problème ya santé papa telo ke ko beta bolo ko batuno aviolaki no aviolaki mwana moko to baka mwana ngo ndeti to baka avioler mwana mo ya kizengi nzambe limbi sanga mama mwana so ki so na fingi mwana te mais to lo bana vrai lingala parce que baba viola ki mwana mombe ya baba mwana nga kizengi po mwana naza po mama malade ya mutu batata mwasi babi asokola kana nukutu pena comme il faut te batata mwasi babi des fois au mwana bimisi ba période no mwana taché talaka mutu soki eza ya koninganizaka mwa mystique yo siko papa na yebi tokende kosimba kisi babibi mana mwana belaka mutu to nini eza vraiment koloka kisi okende kosimba ya nini balobi gigolo numéro 00 babi mwasi mutalesaka mwasi alatisaka mwasi abongisaka papa ozana no gigolo bazolesa bazobongisa ozoke siko bimana mwasi na mwana ya mwasi eza kitoko te ya mwana ba mama to bondelaka mingi nzamba pesa biso mibali ya malamu po bozana droit ya kobala ba femme sel tokoloba te bino pe mobulu boleki ndumba te balobi mwana mwasi azaki pe ndumba te selon ba ndeko ya tata ya mwana babi tuka fille mwaza fille moko azaka calme mama mwana babi bi azwa copain na ya vivaka na copain na utaka Belgique quelque part aza mutu tango libale kufi aza pe na droit ya ko refaire vie na ye mais mutu akoine na maboko nde mutu ya mabe yango bino mibali bomba ko comprendre biso totika ko condamner ba femme sel ke botalaka bana bien boponaka mibali na lobe loko moi si mon côté capable mobile kalaksa kazem poli jamais et sorry beau comprendre mikolo ka bwebam o lobe le boko soli malili wapi au ko souhaiter ne vera katanzambi ke ya ko solate na ko sol na amba no na ngamo wolimbisanga sorry mobali mota kenda pa mwasi kenaza mobali mabe mwasi mota kenda pa mobali kenaza mwasi mabe ne bandele zalaka to bomba bizalele quelque part to kondana ba femme selte
tanga vandi na bana aza pe na posa moto moko avivre na ye bamela mwa kafe basolola lisola litoi bamata na mbetu asimbwa matata aza pe motu mai na makila ezosala aza pe na droit korefaire vie abala asala pe vi na ye me mibali oyo nde bazoya na bavi ya bato nzambe alimbisa bino epesi pasi pe mwa bandeko Hollande bobondela mingi fendela no baproblème na Hollande mpo na koya so na lisolo Hollande bana bakomi bapede kuna na Hollande boyoki yango bana babetaka bale bapesi nga so lisolo na koya nango ezopesa mawa bandeko na Hollande bobondela mingi mwana moko oti koboma susu mama ne na Hollande ezopesa vraiment pasi oyo su na ye nango batata mwasi bapesi mwana aza na poma motu mbala mama apesa ezemi balongwa na mwana ezemi bakangi mwana mbali wana mpo aviolaka mwana ya mwasi na ye me mwana nga aza na problème ya motu pardon batata boza bato ankele te ntuka mibali ekolo pantalon oyo nayebaka te bouta wapi mibali boloko boya koluka na mokili nzambe bomonaka te na ndimi te mibali tie sumasi ya kozonga baotikala komona eloba ya koluka mibali batabuzoba okomona pena mobali atiki mwasi na ye na ndako ya kitoko akezwa mbanda mo penza yo moko otali okanisi tonton fere cher de poule na mitali na miyokeli mawa kitoko batana bakakoli yo na mbanda moko aza lokola likala konki mwa mobali azopesa pe importance mibali bwa bandoki okomi komidute moko bien on lidusu nange ezalaka mabe to malamu ntango mosusu lidusu ya ville mpe bate biloko mabe baza pe na madusu ya bien omwa fille azelongo mabe mwa lidusu kano mama komitungisa toza na lidusu na bien problème eza nde kaka ke bapapa nde baza mitema mabe omoni mibali balingaka kodécouvrir bayeba mobali akotika mama bane na ndako ezwa likango basalela so bazwi likango bakotia ndako bovanda 3 mois eza mingi akolemba ye akomesana ka ndenge amesana mama bana na ye bapapa eza vraiment kitoko mingi te yango nazoba nzambe merci nde batata bakona baparo misexuel mama kozeti bikulu tika bango bakoma na paro misexuel bakoma faible malamu bakoma bango bafaible bongo kindumba modelo bandeko nzambe bato bakoma balemba pardon nakolakela bino mabe te me nzambe alimbisa bino batata boza batabuzoba mwana pene ya mwasi tunabelaka motu ntongo kikoti na chambre siko mama bango azalaki wapi mama penza aza na ye wana sala mama ndenge nyonso olingi mama yokaka ne su pasi te mama si akoli papa otiki mama oke kolanda mwana aza na paoma motu mwa mbali oyo na prison bandeko na mibali baviole ya solo eza prison buzuba otiki mibalo baza kotiki mwasi no na mbetu okelanda mwana ya mwasi nzamba lola opinir bino boza bandoki boza nkato bamba bino maseki mama pena aza na mbetu okosala mama nyonso mama koganga ta koyoka pasi te posa amesana mozongo ke kodécouvrir kaka ya mwana abomination ke esangisa mama na mwana tobanga nzambe bapapa ezali conseil na bamama eloko na kolobaka tobondelaka mingi po tokokondane te bafemme sel bandumba baningi mibali te baza bato neti mwa mwasi pena témoigne bafamille ya papa ya mwana wana babifi yanga azaka ne mobulu te nga na ofinga nanga mwasi batondumba te po akolanda lisolo aza na Hollande babi témoignage ne babifi mo calme azwa pe mobali wana asalaka na Hollande akipaka mobali yango mbala nga otaka Belgique makwei ne ka na pula mabe mobali ka ya aventurier me na minute oyo bakangi aza na boloko nzambe abatela alia bona ne kitoko na boloko lokola akimaki na Kongo ayebaka kozonga te obetaka kozonga mundela koyeba te mundela aza makasi Hollande Belgique bongo eza mosika eza pasi pe mawa nzambe apambola bino mpona patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masola mama Irene nayebisaka bino bohésite te bobengaka mama Irene numéro na ngai yango wana pesa lisolo na batémoignage nini nzambe asali tokomi na fin de l'année benganga soki ozwinga te selanga voice tobeta ekosala bien makasi soki omemera na osala life ata azomonana te kobeta libaku te ke mami tolingaka tomona nga mpe nalingaka bino bomona nga eza logique mais eza na temps moko ndeti baboye mosala ezopermettre te makambo ebelebele kipe famille lantuka basore bafani baamoureux na baamoureuses nyonso
ba mama na ba papa Jérusalem bolimbisaka bo partageaka masolo po fotan bozo mona pe ye wana kaka mama Irène yom tokuteni cela mama Irène mbali boso ko hésiter te s'abonner na Irène Masiendo qui pardon TV ndeke zaki Irène Bundes eloko changer te to longolika Bundes to tika Masiendo qui TV po batinyos bazolingaka to tsa Masiendo ki ongo to sali ndenge bino bafan bosengaki nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge na lobaka soki mwana moto azongi te tokutani susu lobi pona kobeta masola solo awa bergine elekaka te benga biso pesa lisolo tobeta soko bitanga mbuka tokotanga te tanga kombo kotanga te biso tokendaka bongo important tosala proverbe 19:20 pona kosunga biso pona suite ya vie kopesa conseil na bamoure batinyos bandaka mama Irène partout na monde entier nzamba lola asala bino bolamu la na lobi bonne fête bonne année na yebi ke 2022 lekaki na pasi ba maladi bitumba bakomba ezalaki mingi mais tozana kondima toka bwana ngona kimia tokota 2023 avec paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth Kolis Masia asala bino bolamu tokutani balasima bye bye. Bah maman, bonne fête, bonne année 2023 avec Beau et Belle en direct de Suisse. Benga na numéro oezo le kabo moni ba qualité ya ba sac tozo la kisabino ko hésité te. Beau et Belle azo mélanger tissu africain na cuir original. Benga osali commande ya coupe ya sac oyo kolinga bakoma kombo oyo sepeli bakoma. Ata kombo na yomoko tozo koma. Beau et Belle asali bino prix pona ba fête ya bonne année. Bo benga bo sala ba commande na bino balobi poste na ezali assuré. O commande lo kono na Kimia poste ekoya ko livrer colis na ndako na yo na Kimia. Beau et Belle qualité logique respect awande musala. Bravo bo moni bilamba zotonga pona bana pona ba papa bo moni ba pantalon ba papa yangoyo. Olingi moi chemise moi veste ko hésiter te balobi boulot ezala maboko ya Beau et Belle. Beau et Belle c'est la qualité. Bonne fête. Bobenga biso na numéro to telibino bomoni yango Suisse. Beau et Belle qualité. Merci Beau et Belle.